Samedi 14 mai, Allélo et Tikali a jamais gravé na banal. Il y a groupe de réflexion de l'élite tshisekidiste au Basangana qui n'a cadre et premier colloque international dans le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Wanajville, province à Kinshasa. Cadre, militants, sympathisants, peut inviter à Ndenge na Ndenge. Répondant qui présent na beaucoup tani oyo, il y a réflexion avec comme thème alternance pacifique en RDC 3 ans après quel bilan. Moment de réflexion profonde wapi ministre ya finance Nicolas Kazadi o azalaki na milulu yango a expliqué ki na mozindo penza ndenge mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolala te na gouvernement na ye pona ko matisa libenga ya l'État pe ko stabiliser misolo lisusu économie ya mboka etambola kitoko. Ngambo na ye professeur Mbata premier vice-président de l'Assemblée nationale moko ya ba invité pe ba intervenant a expliqué ki pe lolenge kani ba réforme pe évolution ya démocratie na niveau ya Assemblée nationale ezali ko salema. Premier colloque oyo ezwaki pe bapayanda kisa professeur Kaya o autaki Brazzaville ye a expliqué ki ba effort ya président Félix Tshisekedi ya ko valoriser ba richesse pe ba ressources biodiversité ya République démocratique du Congo libanda ya mboka alobi depuis RDC ezala RDC Congo République démocratique du Congo nanu amona président oyo atekaka mboka malamu lokola Félix Tshisekedi te. Depuis Brazzaville, il mange toujours la pour la RDC Zomata. Et c'est un mingi, le lobby sur la Brazzaville, tout comme il et c'est un koya na Kinshasa. Et comme il pour la RDC comme exemple monnaie en Afrique dans le cadre du développement. Et où on a les amakasi à président président Félix Antoine Tshisekedi. Donc RDC les loyo azola kisa, ninga lobaka azola kisa image moko ya malamu en Afrique. Oui, c'est Pélissinga ezali que tozali na groupe de réflexion na Simaya Félix Tshisekedi tozali na batu bazo réfléchir malamu pe Grete et pe si exemple mokolo lelo to sepeli que tokoki kosala ba réalisation ebele pona kosala ya malamu pona population na cadre toujours ya le peuple d'abord. Tango azwaki maloba coordonnateur ya Grete Patrick Djaba expliqua ki motu ya colloque oyo po ali kotalisa bana mboka mosala ya Félix Tshisekedi Tshilombo oyo ali kosala déjà uta kota na bokondi toujours na vision ya le peuple d'abord ya leader Maximo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo ezali mokolo monene esengelaki koyeba pe kokanga ko na Grete ezali na ba cerveau oyo esalaka ezalaki premier colloque ya Grete tozali mouvement monene koleka parti politique na kati ya UDPS ata soki tozali na soubassement ya parti politique te biso tozali wana mpona kosoutenir mokonzi ya mboka oyo azali moto oyo esengeli pour que population a voté na ba élection oyo ezali koya. Esengeli koyeba pe kokanga ke Grete ezali mouvement politico-socio na niveau ya UDPS Tshisekedi mais yango ezali structure au sein ya UDPS te ezali moko ya ba mouvement ya makasi o ezali communauté toujours na sima ya vision ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola moko ya ba combattant o basala mosala kitoko Patrick Djaba azalaki primé mokolo ya lelo na lisanga ya ba journaliste o bazali kotala ye na musika bango balobi ke apesi ti na pe valeur na kombo combattant liboso ezalaki soki balobi combattant azali komona ba mauvaise valeur kasi lelo combattant na kati ya Grete et commander réflexion intelligence pe cerveau o ezali ko fonctionner premier colloque oyo batalisi que ezali kaka ya yambo kasi kokoba po balingi ba intellectuel pe balamboka bavanda na lisanga nyonso kokanisaka nini penza mboka na biso esengeli kosala lobby na ngambo na ye présidente ya Ligue de Femmes madame Pamela azangaki pe akoloba te pe abengaki basi tikozala na kati ya colloque na biso na ministre ya finance Nicolas Kazadi toyokaki mwa moke lolenge auti koloba na makambo etali économie to pe finance ya mboka na biso ndenge nini ezali kotambola toyebi baso te mboka na biso mikolo eleki ekweyaki mpenza makasi kolobaki na mbala moko makambo nyonso kobongwana eza mwa pasi mais malembe président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kosala ba effort pour que makambo wana ebonga
soki tokoyebisa bamama topesa président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko to soutenir ye oyo biso toza nango posa akokisela biso bamama biso totalaka kitunga na biso ekobonga oyo toza nango posa ekokokisama mais totika ye moko te oyo azali papa ya bamama azali wana mpona biso bamama soki mpe biso tolakisi effort na biso ntango toza kolela pembeni papa kitunga na biso nano ekomi ndenge tolingi te mais toza wana mpona kosoutenir yo oyo tokopesa ye mpe makasi pour que asala akokisa mpe oyo ezali posa na biso boyende ezalaka bademontraki point par point misala ya Félix Tshisekedi Tshilombo na mboka Congo bazali kotalisa comment est-ce que misala ezali kosalema mpe vision na ye ndenge azali kokoba kosala yango po bango balobi ki a mérité de deuxième mandat. En tout cas tozali kokende 2023 peuple to irnde ekoyebisa biso solo Kinshasa et l'équipe partout